Fidèle Story na Kinshasa, na Brazzaville. Fidèle Story partout. Bozalaka Bino, avec moi votre humble serviteur, le président Fidèle di Motonzambe. Toza peto kozala toujours. Film na biso e bandaka. Awa e pai wapi tosuka ki na première partie na biso. Docteur abandaki koyebisa ndeko mwasi alobi lokolo za na mbongo te pesa ngai nzoto na bima na yo pour que na traité mobali na yo tia kobika. Ndeko mwasi atombokaki alobi jamais nakoki jamais kopesa yo nzoto na ngai pona o traité mobali na ngai kosimba te nazalaka fidèle. Oza vraiment koyokisa soni médecin na yo ya ki médecin na place o sunga maladie ozoluka intérêt à ba docteur ba infirmier film oyo eza pona bino eza kaka pona ba docteur na ba infirmier te film oyo eza pe pona ba soda ba OPJ ba nyonso tout oyo bozalaka na pouvoir eza vraiment patio et mawa. Donc on a que docteur pena seigneur nzoto va traiter mbali na yo. Donc pas traiter mbali fa pesa opesa nzoto. Mama yango wana o ona yebisio. Sikoyo mokilo vraiment ezokende wapi? Hein? Oko imaginer vraiment que mokili mokili mabe o soki mwasi aso abali mobali moko ya pauvre suite ezaka bongo papa na ko apprécier bongo te o koloba te ko mbala ngaza pauvre o menai poni no solo bela mwana mwasi bongo azaka ka mwana o ya mwasi soki siko mobali na aza pauvre te kende zo mbongo na banque pesa bomba ka kende traiter zoba. Pardon papa na bonde liyo za mwana yo sa eloko moko papa nazo comprendre te o papa crime ni na sali ya kolinga mobali oyo ngai na lingi na motema na nga olio memela nga oyo memela kinga kuna na boya ki ko crime oui eza crime parce que yo ka kinga te papa na yo na memela ki mobali oyo za na bozui yo ponika mobola mama en tout cas na moni vraiment que awa nazala lisungite pe nazala valeur te na kata libota lokolo na boya mobali ya riche na pona oya mutema nanga tika na kene na kufaka na mbai nanga kuna na hôpital kende soba mobali ya bozui ozobozo na ka mobola papa eza malamu te o tika kolobela mwana yo bongo azaka mwana na yo ata désobéira na ba choix na yo yoka mwasi esala mbala ya suka olobelanga makamba mwana naona buzoba ya mbali na yo wana onga nasalaki shwa na nga yalingaki te zoba nga nasali shwa lokola papa abala riche ayawa na mboka ya boyi riche likola mobola sikoyo mobola akopi na pasi akende kasa zwa banki o mbali na bombaka mbongo abala ye abekisa ye yaya papa azaka mwana yo ata soki nyonso te asali ka shwa na ye o wala azala pauvre azala na mbongo ezokonte eza kimi ya mwana biso Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville Fidèle Story partout avec moi votre humble serviteur le président Fidèle di Motonzambe. Nayebi kozole kisa moko ya mabe. Ko kende te pesa nzoto na mobali moko pour kobi kisa mbali na yo. Ko sala ngote. Mama naza même pas na ide wana te, ide wana ezanga te. Na ko sala te bine na lingamba na ngai. Na ko ke ko sala buzoba wana te. Exactement malamu. Ok. Bongo camarade no yebisa ngana ki azana bozu azana mbongo ebele. Est-ce ko kite ko kene ko consulter peut-être ko pe komema yo akomeli sungi moko pa na yo. Bon nazana ikaniswana mais
ah nazotala nanu nayebi te mais ka ndenge oyebisi nga bona mekana nakende nano nakuta no akabana na nga naza mpe na mbongo ebele. Oui ma chérie, kende solola na ye, explique ye, yebisa ye baproblème ozotraverse ke mbano aza na hôpital nazondimisama ke bozwi ndenge aza na ngwana kosunga yo. Oui mama akosunga nga nakende kaka, naza siri ke akosunga ngai nakende kaka nano epa na ye, aza camarade na ngai. Ah nzambe nasala nini o, ah kolo na ngai Yesu Masiya o. Ah fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville, fidèle d'histoire na Lubumbashi, na Kolwezi, na Gemena, fidèle d'histoire est là, fidèle d'histoire na Congo Mobimba, avec moi votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste du moment, les grands réalisateurs, le grand manager, bozala kabino, na Selemao, na Bumbu, na Kinseso, na Matete, commune ya Mokomboso, président fidèle de Yeyote, na zo mona penda ke mwasi na ngai aza vraiment clarté na Amina Yohana, Pasteur Frank, Ozaka makanisi, oui. Esprit na nga ezolobela nga ke camarade na yo wana aza na misala moko ya mabe, ezaka boutique te eza lelo moko ebombami, nazo sentir ke bozwi na ye eza mabe, nazo sentir yango. Oui, donc yo ozaka kosentir, donc eza problème na yo. Pasteur yebisanga eza problème na yo, azala na bozwi ya kisi to pe ya nini ya problème na yo. Ata azanganga azango na kuwapi, eza vraiment problème na yo, esali etali yo na nini. Papa pardon, tala oya biso eza problème na ye. En tout cas raison o nazako solana yo awa ezali ke nalingi relation na yo na ye lisusu te pe ayaka awa te, nazolinga te ke ye ayaka awa, nazo sentir mabe. Ok, oza sir na mamuna lobi na yo. Obiko o eza butu naza posa kolala. Pasteur osambela soko kosala veye sala yo kaka makamba bato namoni nayoki nayebisi olala otolala. Pasteur azoyebisa mwasi na ye alobi nazo sentir que camarade na yo wana aza na misala ya molili, mwasi tellement aza déjà influencé akomi koyoka plus camarade na ye eno mobali na ye, mwasi mpe akomi na posa ye mpe akota na kati ekiri wana akoma na bozwi. Filme oyo ete yo ndeko nyonso tu ozolinga olata oyo moninga sa zwa oyebi te esika nini ya zwa yango mobali na nga oyo nazo comprendre ete. Pour que richesse d'arfine eza pena compliqué, mais azokoka pe te koyebisa nga source ya bozwi na ye. Bien ngai naza na problème te o, nako savourer ka vie azwango wapi fina. Il faut yebisa nga vérité richesse na yo wana po façon nazomonela yo wana ozosoba mituka mapango nga mpe nalingi nakoma na niveau wana oza ba million d'abonnés ngai mpe nakoma influenceuse na briller na ngenga koleka yo na biso bosolo. Natikala baninga baza na temps baza na top
baza na relation tala eloko ebomi bandeko na biso ebele eloko ebomi bandeko na biso mibali basi alingi eke moninga aza na top azokende badubai bachine ye mpe akende dubai na chine ye mpe asomba range rover moninga asombi iphone 17 ye mpe asala nyonso asomba ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali landa filme oyo eteya yo awa tomonaka feti kotoko basi ya S lady S femme ya S bafemme supérieure bazolangwa mbongo na bango tala vi na yo olingaka yango yo moto ozolanda biso na Kinshasa na Brazzaville vi oyo ozomona oyo eza na prix nango ndeko na ngai ya mwasi sepela na muke mpe na ndambo oyo nzambe apesaka yo lia yango na motema ya kokita baza kosavoure vie baza kosepela mais dans quelques heures awa suka nango bakosenga bango makila fidèle story na Kinshasa na Brazzaville fidèle story partout zalaka yo serfi fidèle sepela na mbongo eza bien Fidèle Mauve Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi basalela yo publicité, marketing, couverture et événements na yo. Benga bisote, tozawana avec le président Fidèle du Motonzambe. Toko salela yo spot publicitaire ya bien marketing toko lobe la maison na yo awa tomonaka moto ezobelisa mobali na hôpital ayaki mbongo ya zoluka tala ndenge akuti baza koniata yango tolanda filme oyo ekosuka wapi eske akozwa lisungi to mpe akozwa lisungi te ayaka epa kamaradi na ye akuti kamaradi na ye mbongo nde mbongo yo moto olobaka ofia na panzaka bakama na ngai na bapanzaka mbongo oyebi susi nango tala ndenge mbongo oyo tozoluka naluka ata mwa $1000 na minute oyo bango bazovwa nzuka yango bazotambola nango merci Kinshasa merci Brazzaville tolanda filme oyo ete ayo stela bana baso baza banani baso sela ngana biso nokuta biso na bango baso na yo wana poni bazo panza mbongo boye o biso tusalaka nina kopesa yo eza ya nkoli atene ya elio nazana pona makambo eza important tentation ezali o problème ezali mobali nanga koyaki baswaki na nyoka mena hôpital donc nde aza bongo jusqu'à présent 3 jours azota traitement mon côté donc ndenge ozomona nga awa nazata na eloko te oui naza na eloko te ata 1 centime eza te yango nayepa na yo oyebi naza na 10 000 akopesa yo te naza na mbongo wana te yaya nayebi koza na mbongo tika bongo pardon Stella oyebi ke nga na yo toyebi ke yoza na mbongo ebele 10 000 eza eloko te mais ma sœur nayebi soki naza na 10 000 te nga na elingi ke nayekolisa kopeshe tika kosenga mbisi yaya nayebi ke koyekolisanga kopo koloba mais pesanga no siko nano mbisi soki na traité mbai na nga mpona koya bongo lakisanga nde bapeshaka mais pour le moment pesanga nano mbisi yo yaya soki bongo yaka sikoyo nalakisa yo ndenge balobaka biso topesaka mbisi te tolakisaka moto ndenge ya kopeshe donc soki oye kokota na kati ya kopeshe kozwa ba 1 million ba 50 millions donc yo zolingo ebisaka ke naza na mbongo oza mbongo te ndeko yaza posa na 50 000 te naza besoin na kaya 10 000 nano sunganga na 10 000 na tatana mbali na ngai amaka. En tout cas, ceux qui ont eu des décisions à rejoindre Bisso, au côté, porte les apolés.
ndeko na biso ayaka koluka lisungi epai ya kamaradi na ye alobi awa biso topesaka bato te me awa tokotisaka yo moko oyeba koloba. Ndeko na ngai eza na bato mosusu aza na bozwi na ye soki azopesa yo te edécourage yo te azobwaka bamilio na se mbongo asimi na maboko koleka me ndeko oseka 10 000 aboye kopesa ye me asimi na maboko na ye ata ba 50 millions. Bandeko na ngai noko na bino moko azalaka na poto na Angola na France atindelaka bino mbongo te yo oza konyonga yaya oyebi basacrifice ye asalaka. Mbongo mbongo ya makila mbongo ya basacrifice eza na suka me mbongo oyo ezalaka na suka te eza ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yango fidèle d'histoire elongo na ngai président fidèle du moto nzambe tozwi évangélisation oyo tokotisa ngo na filme pona koyebisa yo ma sœur mon frère ko désespéré te. Jésus-Christ de Nazareth nzambe ya Jean-Paul Mayata azana pouvoir ya kopesa solution na likambo na yo. Je dis merci à mon pasteur de la foi Jean-Paul Mayata nalela yo ya dégâts père. Merci aussi na papa Justin Kitambala imprimerie JKK 01 service fidèle d'histoire na bandale mular na bandale tibangu. Est-ce que bozotala te zalaka bino ndeko ayaka koluka lisungi camarade aza na bozwi me camarade ayebisi ye nga nakoki kokabelo mbongo te me yaka na mema yo esika oyo okozwa mbongo. Yo moto olulaka o fi wana azalaka na quartier na biso achangeaka bilamba alataka lelamba moko lobelamba mosusu achangeaka batelefone mibala bati bayaka kotala ye kozwa ye akendaka na bato minene. Oyo ebombama yo yebi te ndeko sepela na moke oyo nzambe alola apesaka yo. Seul Jésus-Christ de Nazareth qui a les derniers mots, le Dieu de mon père, le général Sonic Afutarok, même papa, je t'aime. Oui, fidèle d'histoire, na Kinshasa, na Brazzaville, bana Congo, bozotala te. Avec l'interprète du moment, le président fidèle du Moto Nzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager. Vieux Alengi. Donc, comme on a Moutoumoko, amemaka bino kaka na bar. Na ba boîte abwaka mbongo, mais pas kabelo ata $10. Ndeko na ngai yo oza deja na kati ya bapratike oyo ngongongo eza koloba eza kokauka mpo na yo eza koyebisa yo seul Jésus-Christ de Nazareth nzambe ya Mayata nzambe ya pasteur de la foi nde azali le sauveur bonsi oyo ozokomona lelo lobi ekomema yo na kati na kufa yaka yamba Yesu Kristo de Nazareth lokola mokonzi mpe mobikisi. Tolanda filme na biso eske ndeko na biso ya mwasi akosede esi akoya kokota na kati ya club oyo ya basi oyo babomaka mibali na bango. Kinshasa Brazzaville nalela bino ya trop nalela bino ya dégâts. Fidèle d'histoire partout na Kinshasa na Brazzaville zela bela stoppé zela nanu mais bela ni nango poani no lobika mamoko na telemisa mutuka lo kiti bande ko kidi ngolo banini fini eza nini finao eza nini engelo banini penza oza méchant bongo poanini
naza méchante oza méchante bien sûr moko te eza wana oza vraiment camarade mabe camarade na nga nakoyebisa yo tokobima tokosala boye nakosombela yo ozosombela nga ozopesa nga ozolesa nga lakisa nga ndenge nga moko nazwa mbongo eza méchanceté te eza méchanceté ozopesa nga ozokabela nga tala ndenge osala tala basuki ya kitoko boye nga mpe mpo nalata yango mabesa wapi ok bien tokota na mutuka nga bobela nakota voiture nango kuna nakota te yo motema mabe oza nango nakokota na voiture na yo te nalembi yango mebela okosala desordre awa na je m'en fous etalinga te o etalinga te nasala desordre etalinga te bato bayoka s'il te plaît bébé tokota na voiture na yebisa yo nakota na voiture na yo avant nakota na voiture na yo yebisanga susa bozwi na yo eza nini nalingi oyebisa ngai susa bozwi na yo oyebisa nga osalaka nini mpe ozwa na mbongo koma na mituka bajipi makambo ebele ozosala nini ok c'est bon tokende toswa na voiture bela eza nini tokende yaka okoyebisa nga vérité n'importe quoi boni boko fongola porte kuna yo tambolaka na jeep nga na mataka otikaka nga lakisa mpe nga moko nakoma na bajeep olingi te oza injuste yo ndeko na ngai yo ozolinga okoma lokola ye ese okosipote oyo amonaka nasalaka mbongo na ngai ya kisi oze mpenza fina ozo critiste oyo nazoyeba yo te o donc ozopousse bato baboma mibali na bango mpo bakoma na boswi bilamba olobaki na yebisa yo te olobaki na yebisa yo mais sikoyo nayebisi yo parce que oza meilleur ami na ngai oui parce que naza na confiance na yo mpe en plus nalingaka yo mais oza mobali te sikoyo ozoma boma mobali na yo mais naza posa mobali te naboma ye parce que nakoma na bozwi nazala na mbongo nakoma na vio naza nango lelo sikoyo namoni te nasi nayebisi yo oyo nyonso tosengaki fina Kinshasa bolanda filme oyo je crois que tokokende nako rejoindre yo rejoindre nani nakokota na club na bino na ndimi yango tala s'il te plaît tala pardon tika makambo ozoloba yo kokota te mpo na nini oui mobali na yo aza mosali na nzambe moto moko malamu aza bien boza na ndako ya bien aza na église aza na bandimi oliaka mpe bien ozataka bien olingi nini oza na problème na mutu na yo oza na problème donc oza na problème donc nga naza na famille na nga na makambo na nga naluka richesse na nga te mpo nalandaka mobali libala eza nini non koloba bongo te tika bongo mobali na aza malamu kosakrifie ye te o bosana makambo wana merci nakodemare siko tokende Kinshasa bolanda filme oyo Brazzaville ndeko mwasi aluki adécouvrir bozwi ya camarade na ye camarade expliqué ye alobi ye mpe alingi kaka akota aboma mobali na ye ya paster bapa paster bolamuka babolongo moko na bino alingi akufa eske akoboma mobali na ye eske akoresti koboma paster fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout bozotala te avec votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe maman na biso pongi eza te aloba nete me pongi nde eza te nayebiki azoza makanisa oyo banakobana ndenge nini na sacrifier l'homme de Dieu nzambe atikaka baoyo aye te atali mobali na ye atali bozwi amonaka kuna mpo baninga na kamaradi atali mobali
Alors il faut qu'elle dise maman bima na kati ya influence ebele babebisa ba relation na bango ebele baboma mabala babebisa ki fiancé na bango po akutana camarade moko aza na mbongo aza mobali ya mbongo azopesa ye mbongo ya lobi te oyo ya ngai apesaka ngai eloko te tika nalanda mpe baoyo ndeko na ngai docteur problème nini ozobomba mobali na ngai mpona nini naza vraiment désolé mpona nini yebisa ngai désolé ya nini tobongisi ye quoi ezalaki ndoto bana nga yaya déjà solo ta papa kufi film oyo eza kitoko mpe goût eza leçon na biso bato toinfluenceaka tolingaka toujours kokende na bisika oyo tozomona lumière ezopela me toyebaka source na yango te biso bato tolingi bindimandima na ntango ya pasi oza kosede obi oyo fo infirmier o mobali akomaki na cas grave entre liwa eba moi infirmier yaka nazokompata ndenge azorespire bongo nzambe diable aza lokuta diable aza lokuta infirmier azorespire bongo mpona ezala calme ezala kimia nakozala calme ndenge nini ezala calme tozoluka to bakisa kisi mosusu yaya bakisa kisi nzambe asunga sala yango manoki pardon yaya sala manoki pardon bakisa kisi mosusu tia ye soko tia maitia ok ezala calme donc makelele te aza deya na tension moko eza malamu te donc ezala kimia koganga te longola batension oza nango non nazokende naluka mwa mbongo moka moke osala manoki yaya pardon vraiment sala eloko moko sala mwa noki nalobi tsana nokisi nano avana bima tsana nokisi namonaka deya kotekisa akinya nazotia kisi yaya tsana nokisi namonaki otie nazokende luka mbongo tsana nokisi mama akutaka alotaka ndoto aye kokuta mobali eta eza bien te asengaka na infirmier pardon nazokende koluka mbongo mais tsana nokisi Stella s'il vous plaît yebisango esenge na sape na osanga sikoyo nako perdre mobali na nga te calme toi yo kono zelaka nazala calme mobali na nga sokufa kaka nazala calme yaya na perdre mobali na ngai ka mpo nazalaka calme yebisanga nasala nini Stella nasala nini s'il vous plaît Fidèle Story Vanda na Kinshasa na Brazzaville ndeko yaki pa camarade na ye solution côté fin ya problème na ye zaka pa na yo la reine mère yo soki yo décidé au monde la reine mère ngala komema pa na ye reine quoi yo kalisi richesse ona nango eza ordinaire nyoso na nango eza ordinaire te solution nango eza na maboko na yo me nga nakuta lisoka na la reine mère timo yaya bayebisaka ye vérité que richesse oyo eza ordinaire te frère pas la reine mère Stella oui reine mère yo nanga toyebi ba directive toyebi ba loi mibeko mais oyebi makaza disciple nanga na memi vraiment ça na problème à mobali na ye nayebi te na kosa ndenge nini mpo mobali na ye abika permettre nga na pesa ata mwa mbongo s'il vous plaît atraite mobali na ye okoki jamais kopesa ye mbongo mpo abikisa mobali biso toza contre mibali toza basi ya baveve ye ifa koma mpe veve sikoyo yo ndenge osakrifiyaki mobali na yo
nakoki jamais ko permettre yo que ne peut ko sauver mobali mususu. Et c'est injuste dans le monde la biso. La reine a donc na lisanga la bango awa pitié mibale ezalaka te. Ndeko akei kobondela la reine ke apesa autorisation apesa camarade mbongo pas que de kosunga mobali na ye. La reine boyi, la reine alobi jamais awa pitié mibale ezalaka te awa tobomaka mibali. Donc yeso kalinga koma na bozwi aboma mobali wana mobali oyo azobombela nzambe azobombela nzoto po abika bino bozopropose aboma ye. Fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville ndeko na biso peste la souci ya camarade na ye mais moyen pesa ye bozwi eza te parce que bozwi eza na condition yango nayebisaki yo ndeko na ngai eza na bato mosusu okutana ya kabelaka yo te ana bozwi ana mituka ana mapango komitungisa te peut-être eza volonté na ye te eza condition baimposa ye fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout histoire oyo erapele yo ndeko na ngai ya mwasi ete ya yo ndeko na ngai ya mobali ke vi ya molili vi oyo zwi na nzambe te ezalaka toujours limité. Tala ndeko na biso ya mwasi souci ya kosunga camarade na ye mais bozwi na ye eza bozwi moko oyo eza na bacondition onoko na biso azalaka na Londres asungaka biso te aza na Paris aza na Porto aza na Kinshasa akoma honorable akoma ministre akoma kambista munene akoma na mbongo ebele ndeko na ngai kobeta libaku te peut-être bacondition bapesa ye yango wana fidèle d'histoire fina na bengi apo na yebisa yo lo moko ok problème ngo eza nini ezelo kotikala biso balokola secret naza déterminé naboma mobali na ngai donc longola mona monoko na yo longola na monoko na yo oza penda stupide oza zoba olingi vraiment oboma Frank pona nini aza prête pour afongola porte à richesse na ye. Oui naza prête aza prête yo telema pe pusana boye liboso ndeko na biso andimaka asala nyonso esengeli asala po asauve mobali na ye zwa mbeli mpe pasola miroir nini yango nazwa nini ozo comprendre te dona pona de nini yo nani outi wapi yo yebisaki ete le reine mère pona nini yakoki kotuna bakeshe mpe ya la reine strength kalimbisa reine mère pona nini yo lingo pando pose bakeshe awa yoki makambo ya lobi nazwa mbeli mpe natobola na talatala yoka maka calme-toi yoka oza deja na kati salaka oyo bayebisi yo zwa mbeli tobola na miroir wana soki toboli mbeli na miroir wana ekofongola porte ya bozwi amakatikati eti yo ana yokanga na yebisa yo soki kopanyarde miroir wana esali mabe moko na libota na ngai nalingi te ke esala mabe amaka ekosala eloko te kende poignarde reine mère naza désolé akosala yango à 100%. Oza sik akosala yango à 100%. Oui naza prêt tout. Alors Zwambeli et tout bas naitala la joie. Ndeko na biso ya mwasi bayebisaka ye atwambeli atuba na kitalatala ebangisaka ye camarade na ye ayebisa lobi tekosala eloko te tala ndenge bakosaka biso reine mère aza prête
allez atuba nganga kokosa yo ndeko na ngai yo ngai napesa kise bomaka te tuba tension ndeko atubi kuna koto mobali akomi kokufa bozwi yango yake kozwa nani akobikela na yango ndeko na ngai filme oyo eteya yo moto ozokela ndako ya soloka satana akopesa yo eloko te contraire akozwa nde oyo eza kati na yo eloko na yo ya motuya nde akosalela yango apres bandi komanipule yo tala ndeko na biso ya mwasi baye kozwaka eloko na ye oyo ya motuya fidèle d'histoire toza wana mpona kopesa bino conseil tozoloba mpona kotalisa yo importance ya kozala na nzambe mpona komema yo na orientation ya koyeba kotambola mpe kozela part ya nzambe akokoma malamu toke libanda komitungisa te bebi papa toke yo eske profesi ya mwana oyo ekokisami ndenge alotaka ke mama atubi mbeli papa na ye akufi eske ndeko na biso ya mobali akufi ya solo ndeko na biso ya mwasi wana azoya mbangu na esprit ke azonga na hôpital esika tikaki mobali na ye bafidedie na bafidediene bokomela ngai eske akozonga akokuta mobali na ye aza na bomoi to mpe mobali akufi eske mbeli oyo atubaki à suivre dans ce film Tokosuka wapi fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire na Ngamakoso fidèle d'histoire na Mpila fidèle d'histoire na Talangai fidèle d'histoire na la mairie ya Mfilou na Januviale fidèle d'histoire na Petite Chose na collège Auguste wana esika na liaka maboke esika na liaka Tumbasi Brazzaville je vous manque vraiment bazalaki awa na place ouest na Mikosi bazalaki awati ni nango boyi docteur ni nango esolekawa na ke na chambre na moni mobali nanga te na yebi te botie na chambre mosusu yoka naza vraiment désolé to bungisie na ma air moko mukeka awa bava yo ya akufi ndeko émotion moya leleza te aluki lisungi azwi te aluki moto akopesa ye 10 millions 10 minaire azwi te peut-être ndeko nanga okomi na situation oyo ndeko aplike crise na pasi na kotambola na kolia te akebesu kotuba mbeli boya koede ngai yo boya film oyo eteya yo ok boyoka na lembi mboko oyo nayebi te soki tokokokrea te mavacance mo tokende ata libanda eza mpenza kitoko ide ya malamu tokende mwa vacance bien nani akosponsorise vacance yango fina botika bongo soki nafuteli bino billet yo sur le reste nga nafuti billet dans ce cas ozosala nini awa nayebaki ke ozawa yango naye koluka yo yaka tosola libanda mama opaza mbambawa yalingi kaka bapionne ye alingi kaka babranche ye abuma mobali na ye ya paster tolanda filme oyo tala bato ya bilulalula oyo ndeko wana asala salo moko ya kitoko bato bayaka ebele bariche bakotaka eske oyebi sekret na ye fidèle d'histoire
toza mpona kotiela bino bafilme éducatif oyo ekoki kolongola yo ndeko na ngai na nzela ya mabe oyo mpe ekoki koepargne yo nini yango boye ozobenda nga boye nini yango obenga telefone te poane ah bon na telefone nini na numéro nini nazobengo depuis ntongo ozoyambanga te eza nini yango bela naza mwasi ya bafere naza oyo na baoccupation ebele naza occupe nakorapele yo kaka tika makambo ozoloba wana oza na besoin kose déranger te mpo na korapele nga oyebi te nayebi te naza raison oyo ezosala ke oevite bapele nga parceke ozolinga te ke nga nakota na kati ya club na bino fi nayekala bisa yo okokima nga te na kanyo na gorge okokima te yo il faut memanga pa la reine mère na bino wana nga mpe nakota na kati ya monde na bino bela ozo comprendre eloko te okokoka comprendre te oza différente na biso merci okokoloba ngo lisusu merci oinsulte nga naza différente na bino parce que bino boza na mbongo po bino boza na niveau na nga te yango naza différente na bino yango mwana ozoboya kobranche nga mpona koka na bino te olingi te ke nga nakota na club na bino mpo nga mpe nakoma lokola bino bela mema nga kotisa nga bien me esengeli oprépare funéraire ya mobali na yo eloko libosa kosala yango wana ezaka mpona yango ka mpona funéraire ya mobali na nga ka yango wana nde oza koboya ke eza ebembe na yo ezokonso na nini mobali na nga soki akufi aza eloko te eza eloko grave te na koboma ye akei ese tokokende sikoyo problème eza ke nazo regrete ya koyebiso bozwi na ngai eske euti je m'en fous tokende nemange pa la reine tala zwa saki na ngai bao tokende tala bana basi oyo yo influenceaka oyo yo monaka ke bango nde baganye vie oyo monaka ke bango nde bazwa bomengo tala bisika oyo bango bakendaka konyokwama po aboma mobali awa babandaki kolela matanga ya papa na biso eske akufi na maladi eske poambeli oyo batubaki na vitre nde bomi ye tolanda filme oyo na bokebi nyonso avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe awa matanga ezosalama ndeko na biso ya mwasi insupportable azokoka kosupporte choc oyo te mwana alotaka ndoto mama tubi papa mbeli papa akufi eske kokisami yo moto negligeaka bandoto bavision mama na biso alobaki alobi nga naza mokristo bandoto ya bana ekokisamaka tala lelo yo ndoto ya mbeli oyo mwana alotaki ekokisami fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout na yebi ke bozolanda film oyo tika nzambe ya Lola nzambe ya le général Sonika Futa Rockman mon père apambola biso merci na ba fille de Sarah merci na ba fils Abraham nyonso merci la jeunesse pour Christ et la armée de l'Éternel. Merci à mon pasteur, Pierrot Kabemba CIC, mon père. Fidèle d'histoire na Brazzaville, na Makoso, quartier na ngai, bana Makoso, na pesi bino mbote, na pesi bana ya petite chose, na pesi bino mbote. Côté wapi naliaka tumbasi na petite chose na Brazzaville na pesi bana batignole nyonso résidence na ngai na Brazzaville batignole na pesi bino nyonso mbote na l'aéroport wana
Brazzaville nazo manqué bino fort bakalate. Merci Kinshasa, merci Brazzaville ndeko na biso awa azolela insupportable et ça la passe tango zotala film oyo ndeko alukaki lisungi azwaki te, ndeko alukaki 10 000 ya pamba azwaki te, ndeko asali nyonso toti ennemi ye na niveau accepté akende kosala n'importe comment. Le monde est méchant na tango ya pasi bato baotalo na mosika lokola mbula ezobeta na tango ozoluka lisungi baomona yo zoba na tango ozobela baomona lokola ozosala bablague. Nani akokota na motema ya ndeko mwasi oyo ayoka douleur ayoka pasi ya kozanga lisungi. Ndeko na ngai yo moto oza na situation oyo na bondeli nzambe ya pasteur Jean-Paul Mayata de la foi aya secours na vie na yo eza pasi. Fidèle d'histoire na Kinshasa, fidèle d'histoire na Brazzaville, fidèle d'histoire partout toza peto kozala toujours film oyo epesinga pasi na motema na yoki souci lokola mama moko azobenga nga yebisinga lobi président fidèle di mwana mwasi oyo apesi biso mawa. Fidèle di mauvaise production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous vos événements. Nzambe pona nino koko tika biso boye. Nzambe otiki mbana nga kota na nkunda. Nzambe ozalaki wapi? Nzambe barfelin. Amaka. Nazali wana amaka. Ozaka ko continuer kolela. Ti awa. S'il vous plaît, tu es dit que ça passe. Tu peux perdre des payotes à Macao. Nzambe nangayo. Nzambe tiki ngayo. Botolenge loko nangaya motu yao. Eza destin. Accepter yango. Maman n'a quoi accepter l'autre côté. Maman n'a zaki na lisungi te. Ata mobali o papa. Aboy kosunganga. Papa zana bilanga. Oya koko teka. Et pesi ba 50 millions, ba 100 millions. Papa kangelinga motema. Atangai mama na yo mama nalingi na zwa bom na zwa kaliwa na kufa kaka na zana na lisungi te na moni pendake na mokilo yo motako sunganga zate. Amaka s'il te plaît koloba bo tenga mama na yo amaka ozole lisanga mama zambe non bandeko film oyo esiko zali ndeko na ngai epesa kolela ndeko mwasa luki lisungi peut-être ndeko na ngai ozaka na posa kosala kindumba te ozaka na posa pe kosala kuluna te ya koyiba te ya ko escroquer te mais lisungi nde a débit ezozanga yo ebandeli nde ezozanga yo ndeko na ngai mokili oyo pesaka nyonso na maboko ya Nzambe. Awa ndeko na biso ya mwasi yeyo mama pasteur tala pantalon aye wapi aye kosala nini awa moninga yebisaki alobi soki olingi okota na club na biso préparer déjà cimetière matanga ya mobali na yo totala awa aye wapi tomonaki awa na kati ya ndako ya ba cercueil aye kosala nini cercueil yango ekoluka ya nani. Film oyo eza compliqué. Ma fille de ne vola na film oyo ndeko na biso ya mwasi aye déjà kopona ya mobali na ye pasteur cercueil. Zambe film eza kitoko oyo wapi film eza lengi film eza gu abi nalingi oyo mobali nanga za boga faut pe cercueil ya boga oyo vraiment oyo nena lingi yango vraiment ndeko basi baponela yo cercueil ozala bomoi nalingi oyo nena lingi
Kinshasa Brazzaville fidèle d'histoire yango yo bozotala to oui madame lingi biso seke wana oui soki mobali nanga azalaki mobali ya kitoko te ngai naluka na ngai nazwa kaka seke ya bongo mobali nanga aza bogar problème eza te eza 2500 donc cercueil wana eza na kati parce que eza cercueil ya cher donc cercueil wana ifala ekoka mobali nanga parce mobali nanga aza kitoko ok okopesa biso 2500 naira pour la cercueil wana bon 2 millions de 500 msulu naza nango te nasala transfert c'est bon napesa 2 millions napesa 2500 ok problème eza te pesa naselo dépôt sikoyo c'est bon ok pesa o bandeko na ngai bafidèle ndeko mwasi ye déjà kosombela mobali le cercueil moto azosombela cercueil awa aza pasteur dede aza en vie yebisa ngai Stella okosi ngai yebisa ngai ke yeba ke oyo salaki ezali déjà fongoli porte ya bozwi na yo la reine déjà asi azwi molimo ya mbali na yo yaya koyebisa nga te ke mbeli oyo natwanyardaki eza mbali na nga yebisa nga Stella Stella yebisaka ye vérité ke komitungisa te biso moko tokosala matanga po ke mobali oyo déjà la grande mère azwi molimo na ye ndeko ayaki lisusu azonga mpo azwa lisungi nzoka nde ebembe wana ezali déjà bazwaki ndeko azangi maloba munduki mpe liboso la reine mère mpe kuna déjà sazwi molimo déjà mpe asi akoti ndeko na ngai yo moto ozolanda biso na télévision ozolanda biso na YouTube na Fidèle d'Immove TV ndeko na ngai vi kozala presse te tala ndeko asali erreur likolo ya koluka lisungi ake komikotisa na kati ya kufa Fidèle d'History film oyo ete ayo ndeko na ngai kotala ngo kaka ndenge otalaka bafilme ya Nigeria te mais kota na profondeur ya ndeko mwasi omona pasi ezobima na motema na ye ndeko mwasi alelaka azoraisonne mobali na ye azoraisonne makambo ya kanaka te kosala asali yango Kinshasa Brazzaville nalela bino ya dega yo moto lingo soutenir la Fidèle d'History komela biso na numéro wana Fidèle d'History na Barumbu Fidèle d'History na Ngamankoso Fidèle d'History na Lemba Super na Lemba Terminus na Rond-Point Ngaba na Makala okanga Makala mbano vino mobimba eloko nini yozwaka tala sikoyo confort ya malamu oyo ozwi eza nde sikoyo awa ozwi deja bozwi bariche nyonso bapeyaka prix komona teke moto azongela na nzela aza na mituka yoka nayebisa yo secret moko mpo na kozala oyo naza na sacrifice mbe nanga mibale napesa bango na mbeka ata nzambe apesa fils na ye nike na sacrifice na échange na mokili oyo nzambe apesa sacrifice eloko moko te ezalaka gratuit yoka oyo esengelaki esalama esalami déjà donc na minute oyo déjà oza riche matanga to oza riche na minute oza na espoir okokende kosenga te oza mpe na mwana mobali esengeli otika kosala matanga oza déjà riche obandaki kosenga nga
pesanga. Est-ce qu'on comprend où nazo yoka? Est-ce que vous avez une idée qu'on comprend où nazo yoka? Natika osala matin en bas nanga. Est-ce que ça t'est bon na lukaki? Et quand la poste a 10 000, mais c'était le même minga. Tu as aussi mon lima mobile nanga. Motema na sepeli Stella. Kosungande kona yo camarade na yo. Ya classe na village. O sepeli Stella. O je appelais c'est mon camarade na yo Stella ngana sunga yo te. Pour le ya bo na Kinshasa. Et ça transforme na ngate na soka mo papa na Ibaka. Stella. Ya mabeli na salaki yo Stella. Natake like pa na yo. Ya s'il vous plaît. Oko comprendre ti. Oyo. Ezoleka na monde spirituel. Nakoki jamais kopimela yo. Mais monde otokoti esengi bongo. Parfois toza limité à kosala ba posa na biso moko. Ndeko ayebisaka e vérité. Motema ya kosunga yo ezali. Mais monde otokota eza limité. Tokozwaka ba décision nyonso biso moko te. Moyena kabela on a volonté na ngeza te. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pe sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko nangai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Move TV.
Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidedi Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment il y a promotion. Donc aussi boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour nous sala, base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fidedi Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les caca chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidedi Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, maison à kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Fidedi Story na Kinshasa na Brazzaville. Tumona kami tukezoya na tango ya pasi bayaki te. Na tango zoluka commerce ata $10, $100 obanda ba activité bazalaki te. Na tango zobela ndeko na ngai oza na hôpital ozobelisa mwana ndeko papa bazoya te bazozela liwa baya na bajipe basomba babaje bakoma diète nous a été cher. Fidedi Story na Kinshasa na Brazzaville. Fidedi Story partout ba film oyo ete ya bino awa tokopesa kaka film te mais awa tokoteya yo ndeko na ngai na Fidedi Story. C'est le Jésus-Christ de Nazareth qui a le pouvoir de tout. Limako kufa kasi batela bonzambe. Bibezo bisabi sote kome kama ekoya. Et c'est mon aoya condamnerait jusqu'à la fin. Malgré baso finga ya quartier, vous avez valeur tende konanga ya mwasi. Ibande konomi susu babala. Bazana mbongo bavajaka bakataka makambo ya famille. Yotalela kaka Jésus ko CDT à Fidedi Story partout tozali peto kozala wana toujours pour nabino. Merci na ba fidèles. Merci na ba fidèles nyonso. Fidedi Story yango bozotala to. Bozotala te. Bozalaka bino awa tomonaka ma lady S femme supérieure bayaka baye wapi baye kosala nini koleka awa tolanda filme oyo na bokebi nyonso awa tomonaka la reine mère akitaka filme oyo ete o biso tokendaka club na biso ya bato ya minene onga mpe nalingi nakota na club na bino. Fidedi Story ete ya bino
ngeli story epesa yo ndeko na ngai ya mwasi leson tomonaka awa na matanga ya papa na biso oyo basakrifie ndeko na biso ya mwasi yeyo batiaka na kati ya clôture baye kosala cérémonie nzamba lola asunga yo moto oza na difficulté ya boye kosede te Kinshasa Brazzaville na lela bino ya trop moto alukaki 10 000 ya pamba tala lelo oyo bamilio ezosopana merci Kinshasa merci Brazzaville bapapa bazokamwa tala mbongo le monde est méchant. Merci na ba fide bien. Merci na ba fide bien na nyonso. Merci na ba Kinois, ba Kinoises. Merci na ba Congolais nyonso. Oyo bozala ba pays étranger. Deuxième épisode na biso et soki awa Lady S, les femmes supérieures. Tokutani lobby. Na troisième épisode et puis suite na biso ekosuka wapi